Let's go. Le lot aux les sous na témoignage Yasser Napso merveille évolution dans l'église c'est comment? Yes. Vous laissez bien hein, papa. Azolia neming na molimu. Amirana isonance ndeko merveille. Tala ninga yo munene sembe. Oyi ko pesa batelengo ya ovanda bana permanence na pe funa ya non kuna. Oh, permanence ba ina mobilier ya tiens. Mona beta ngaka bilo ne bande l'émission. Otika ki brasselo et bien. Naebi. Papa, non, Simba, on a une puissance. On aussi maman penza parce que toi tu es la servante et ça me fait mon rôle. C'est merveilleux to lobelani. To fandi na mai. Mai oyo ya banjili tem na kati ya ovamba ebi océan na kati océan. Réunion des gens politiques, wamba makas, wana ba PCC sont les créatures en zambete. Apita pas alaki. Kafita zangate. Yango règne pona lungu ezaki difficile. So eza na kati ya dojo ya maikarité ekoki na kati ya monde ya sirène. Ou bien so eza nango te eza na kati ya solo la Canada même personne pas la nana parce que pour compagnie wana eza plus élevé na Kinshasa. Compagnie. Loquette sirène eza lokwa loquette oyo ya mutu te. Eza lokwa plastique mais plastique eza musunya mutu. Versace Aza déesse. Na mutu nae de ce sont des serpents. C'est ba serpent na baza couleur. Na waka presque tous les déesses. Ba déesse baza quoi ba sirène, ba le quoi sous forme ba ange. Ba tinzinga ina bima na mokili. Na ki séduit pasteur moko. Imba. Au moins le quoi hein? Vie claire. Au moins biloko na kati ndenge sala. Et le moko na musira na zala nte mutema. Na ba côte azala na ngote ba côte mutema soki otali na jardin d'Eden mzamba tiraki mupanzi ya Adam pona créer Ève. Pourquoi biso to ba sirane baza panzi o bimi na nzambe te za panzi ya ange o satana o nzambe ya bwakaki bango o bakoyaki na kati ya mai bakomi koza style moyo kobeta ba tatouage abeti ba parce que sirène aza quoi mon popi bato belé ou babeti ça ba tatouage na ignorance et c'est difficile ba kota na royaume des cieux zaki frère mon corps chrétien ayemba pe ba musique ni boy azaki parmi pardon yeko na loba te po boyebi na mi azaki parmi ye wana ka ozo kanisa o Mathieu Alboso ye merci. Azaki parmi ba muta signaki accord ba kan église était ce frère là né bana suka ba banda kufa le premier né bana suka bazo kufa soki bo sali click wana boza ba nani nyoso bandoki nyoso tout bo vani lokwa bo sali sanga bo ba nini bokoki o bundisa mokili donc to sali bongo so be église eza be église mutu etufa bato etufa bato te parce que etufa bandoki il makila ba mama oyo boza boyebi o bozali soki ozobelisa mutu na kati ya ndako batela na munoko nao ngai ntango nazalaki so nakuta na papa mokola ndako akitisi mutu boye papa mokola nzambe papa mokola te soki aza na kati esika ayebi nga oyo naza na se ya mai opesa nga respect mais na mokili lelo topesa basala nzambe respecté non boye parce que qui est chikidinya dans ce monde là ndezaki ndongo lobi mati fani pona bata mokili na bato mai baza na respect makasi koleka bato mokili pe bato baza chrétien ete so bafandi wana elo mo eza se
so balobeli mosa pasteur te pasteur azanga te bana pasteur bazanga te na kati mais biso soko zo tanga kombo ya mutu moko na kati ya basirani ya basoko yera nya na poko oza suspendu soko pe to botoli nyonso to pesa Ah, mais papa c'est ba chrétien ba bien ba na liberté moi makasi zande ko na ngai oyo koki okabola famille te mais koki opesa makasi aye bato koki obota mebele mais biso nyonso tu toza ndemo te soza poso omeka vraiment mona bonzambe nzambe simba oya ye okomona catalogue nini yango kobimiselo ba ange babetyango patna ndo fina makila ebimi nazwi na mais est-ce que linge tika na makila ekauki te mais si aux linge eza makila ate eza des années so tiango na mai faut comme rouge et c'est l'autre bon place bat baza so leki na solo wana RVC te mutu ayebi mwana na mutu ayebi linge mutu bakanga eza mutu ayebi mwana Pendant na yamba frère Miki na yoka na ngate ke na posa bachanga maboko na posa ni mais na yoka déjà ande to kia 3 fois zana lubate ça mais veille donc yo ezakaka anxieuse mato ya mafuta anxieuse mato ya koteya anxieuse mato ya parole anxieuse mato so on a tourné basa ndenge ni papa Timothée Lucas solution ana posa koma lokola évangéliste Tiffany yo ko kala bana kofinga yo okoma évangéliste bafinga nga pona sata na bon pona nzambe eh ino comprenez que finga nyoso tu na lokota kiana ezaki ke ya ba chrétien on assemble kana ba chrétien ba linge nyoso eboa kama ezaki ya ba chrétien ya moi mkie et peser koleka ba linge nyoso tu na memaki elungwe oya balance et comme ce qu'on a recherché moi na wana soka zawo puis na initié tout aza lokola proche nanga to bando utiliser to bando passer pour na yana bino na ndo lokale nakegwe na moni mwana na kati église au sambela ya bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique oyo ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia mama Nazareta nzamba pambola ye bakise mikolo ebele awa na se na mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia.
ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans le système en bimbi, dans le Shingon. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboyeba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsa ba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au tali oyo attaque au tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka ucho landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na sewana omona lien alors cliquez lien wana et komema directement na les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque omona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana omona lien final lien wana et komema yo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner ebele ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.